Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. www.diaspora-rdc.com. Très heureux de vous avoir encore nombreux de suivre cette émission au bénéfice de la ministère. Toujours selon la demande de la des Cabo Bengaki Bokomaki à propos de l'animateur Navino ou à Bengani na combo ya Grenade, lelo on a quitté les nos sur terrain. Les Cabo Messana, la émission Navino Masori Andoulé, Kokutana, musicien Navino, Grenade et Sika Piazalana. En tout cas, merci Mingi pour tout Koutanae, grâce. Il y a Tadi Ngalapa, Oazali derrière la caméra. Sans plus tarder, Tokobenga déjà, Oazali invité Nabisu Mokolo, Oazali, star Nabino Obosengaki, Nakombo, il y a Grenade. Grenade. Bonjour Grenade. Ouais, bonjour, la belle dame, la belle, benga rebelle, épouse belle quoi. Bonjour. Normal, benga ki. Bana potonde kabo mesana kola démission na bino masolo ya ndule. Lelo ana Grenade awa elongo na Grenade ndeka to yekukuta naye. En tout cas, nous pour la démission sans que nous remercier la communauté internationale Nobimba. Il y a diaspora bisika aussi kozama. Là, on a déjà Dorcas Mubi quoi, pourquoi pas Vicky Kobota ici aux alliés depuis les États-Unis, Bambo Théâtre. Bambo Théâtre. Bolandara au cours de l'émission en bino ba fanatique, il y a Grenade, beaucoup découvrir ba merveille. Grenade, ndeka to mesana au monde à Grenade a outé patitina. Le Grenade va bien quelque part à Tchevois. Le Grenade évolution zandengeni Grenade azana groupe azana na orchestre na yeto Grenade azaye moko. Non, Grenade azaye moko, Grenade na groupe te Grenade azaye moko, c'est ça. Grenade a évolué dans le groupement quelqu'un qui était en solo. Ouais. Nandako. Nous étions na c'était Nandako na palais. Grenade to kio na générique mais bima on dirait bacha misapi. Et ça générique ba benga kio OK na oche voix. Ouais, ça non featuring quoi, benga na salara moi j'ai mon boye. Et puis j'ai on a sala ki bana Kinshasa va sepe na on tourne peu si ba bango ba merci na bana poto na basi batali yango te bazwaka atamba ba otala ngo sana ngelo na ngati zelo ko mutu mona saelaki kombo ni kute kimi poto mona ni kala mais ba mona oka ba comprendre parce que ba clipa ki yango nzai pe na clip quoi, c'est ça. Grenade to moni na kati clip wana on voit qu'on dirait ba tia misapi ti lelo bana kin besoin interpréter mutu na mutaza na interprétation na ye on dirait ba tia misapi engelo bani Ndre bacha misapi za na oka tokolamba pe biloko so chauffer ngoke bomba mwana zo ya cha misapi oboya ka te ko cha misapi te po obeba yo poko yo simba pe blo ate so te ko cha misapi te ba ko lo pe blo ko apondo bacha o misapi yango ko mingai yana sens wana yana idée mo te peut-être que va continuer peut-être au kansango c'est ça. Grenade naza na convaincu pour au moins la danse wana on dirait bacha misap apparemment bozo passer message mususu bozo boire à cri mususu amado dala mon pende nyoso ya yo dala tibia bobi nonden bobi no bwit ya no dance eza no dance babule gati neti nasali na ucho sala cri mo wa lisusu na lingina bwaka nalingina bwaka mai na pasela kibilamba nalingina bwaka nanga mayoyo na pasela kibilamba koti
chéri na lembi kotisa kotisa bilamba natandaki na singa mbula elingi enoka sikoki na oke suna ide no wapi parce que na wi na kotisa chéri sina lembi kotisa bilamba natandaki na singa mbula elingi enoka nalingi na buaka nga vraiment nalingi na buaka mai oyo na pasela ki bilamba ya nango kutu nini wana te donc ya nango kutu bato babule ya nango akri bato bazwi na ndenge na bango mais bino boyembi na bino o bato bokanisa Junior Kayembe ayebi ki ya nango kri eza nango ka kri quoi ya ndrela Junior Kayembe so avanda fibi mnoko yo mo lobo afole non afole c'est ça. Bana photo sentiment émission yango bo mesana kozo yango ezala rabo lelo na grenade ozo lobela yango grenade ouais bat babimisi ba disque bat bayembi ba animateur bayembi baza ebele na Congo ba bwaki ba cri na bango o lelo ezo yoka ouais animateur nini o ayembi o yo a marqué yo o ozo yoka yo zo bien Brigadier Sarbati mon vieux Brigadier Sarbati papa na Bridget papa na Jérémy papa na Isaac qui toque donc en dehors na ye Fabrigas c'est un métier noir ye soit coaché animateur na bien donc c'est un peu ça bangu mbale wana déjà c'est bon bato babini simboka bango wana mais ba générique est bien belé yo tangi ka mi balé ba animateur basé belé Bercy pa Boaki Bercy Boaki ils appellent bien oh yo landa ki monté non na yo ka mais ça bien té et bien té ndeni bana kin bazo bina non ils ont bien té na Bercy a sali succès Bercy non botika ko sarabatu bana poto kosi succès zate akosi na e yo boyango okosi non aboki na bango mais ça nango bien té tout le barat maison mère bimisi bisque générique en plus non to comparer ba générique ya ba alerte générale ba générique ba sous-sol ba générique ba ki bui sans pimpa na générique on yotanga wana non to tika ko sarabatu ba boîte ba aboki na ye mais générique eza mabe ba clip eza mabe yango simbité courage eza nango makambu mama pa ko bota mwana kufi elingo lo bateka ozaze mususu te ozaze mi mona pese mi na boti mapasa donc eza nango bien te force toujours a robeta sou ya bien akota luka ba créer bien bato binisi bato bami balé Fabrigas na Brigadier Sarbati c'est tout Bill pas boaki non na 8 ans yo kangote na bina décembre peut-être aboki ya na sima non na 8 ans yo kangote soka boaki tozela to yo kango maintenant na 8 ans yo ka eloko ability apparemment yo boyino Bercy rendre ça quelque part to habiter e banda wapi boela ni po mingi bino boela basi ya poto basi ya poto ngana ke yola mwasi ya poto te ngana yola mwasi te ngana na yola mwasi te kwa na otikala pe yola mwasi te mais rando ya yo na Bercy ça par rapport ya ni di ya quoi alekio na musala nde rando wane koti toni topo ya kenaki maison mère bazui nde rando wane ya mono isala koma kukingandi isala nganzimbo ipwama kunekishasa ye mwone ya lula bwamba kulumbunje mwone ya lula eloko oyo yi akobwa kango baba mwenu balundaka bena kwenda nabo bakandisha chula kumatamba chela mai mujitanu mema kufa mudisa mbombu kunshika bo jaluminga mema kubashani bena lo kachanga yaya kunganda nshika bajabi bota bimansha bisubwe musala alekanga na musala nga grenade yake lekanga na musala non grenade so boye ya yo osali eza nini et puis bana poto bana kin o bolanda o ba mesana kolanda animateur na bango grenade eloko so boma mboka na biso siko yango yo dans notre pays pour avoir un bon artiste il faut un nom c'est que so ozana kombo nde bango ba monio artiste so ozana kombo te ba mono artiste te bon bana ba kombo ebele babeti banza di point so kombo mte joueur musala kingodi mte joueur musala tous les dimanches na ba église bato nyonso bakeko sambela tous les dimanches to kangi bandako biso nyonso to kele sambo
basusu nde nzambe sunga ngai basusu nde nzambe pesa ngai bamongo balobaka nzako mbakita osale po minyoko eleki soki nzambe yakiti moko te ya kotelema wana bakopakata bambangwe elakisi nini konzima moke ale journée dimanche banani basalaka bongo bapaster Kinshasa indi ba message aboy est-ce que nakosi nana kana na olingo bwaka so bakri na internet c'était parce que il y a animateur ba vendre na poto ba zonga Kinshasa na yoki da 4 ou 5 ba bwaka bakri nga banani pour une émission na biso vérité za na rolobate koko mapena que non grenade pas comment ça la trop conflictuel trop problématique mais bazota la bim omoni neti mutako bande l'émission ta 18000 fois yoko lui peut créer kangi bana kini bana poto soki nazo boa ka ba cri nanga ezaka po comprendre que boulot ezame ba oyibanga ba plat quoi ba cri ya boy okelo ba keno Simoni alikinga na boulot Simoni sunde nani Simoni yona to ozo tanga kombo netrobi alikinga na obwaka Simoni bana poto kombo ne Simoni yo sa succès na kini force na leka TV na bi à partir lelo ba benga ke Simoni quoi c'est ça ouais Simoni kombo ne Simoni moi ba surnommé yo po surnommé Simoni mais to moni boulot ezali ozo fandara na ndako ozo beta ba porte te na ba groupe o continuer musala non beta na porte non beta porte musala déjà ezali ezara utile na vie ya mutu surtout un artiste faut na musala soza chanteur yiba ko yemba soza animateur yiba ko buaka soza danseur yiba ko bina quoi musala ezali nazo beta ba porte nazo beta na continuer pe ko beta et puis ozongi langa kaka na otali soki non ndenge zawana boye sikosi kitoko mais naza na boulot te bo sentir kitoko non norebino ba mama taka na la tiliputa au sentir bien que non na normal bana poto na bana ya Kinshasa ba yebi ke mission soko na boulot te azala conditionné za ndeni mais au mona ngati lox na ngezala toujours propre moi camise nanga elengi jean ya bien c'est-à-dire que c'est un peu ça quoi na ngaka na ba boss junior kaimbi donc dans elengi na nga wana quoi Grenade omoni talent ezali ouais musala penza ezali oza yo forcé te ya mutazo yembo zo mona net soki ndenge talent ezana ngo mais bakri ezali pourquoi pas yo pe o créer groupe na yo ozo pe ba musicien na yo bo évoluer pe o monte ke ba jeune lelo ba koti mambo musique yango moi trop ouais ba jeune ba koti mambo musique moi trop c'est bien dû mais bazo kende siko wapi ozobeta musique ya ghetto tozobeta musique ya veni na bino tozobeta musique apo basi bayaka ozala noka na basi quoi tout ça la na sentiment te okozala musala oui ozana don il faut yeba pe que non sens ni na ko exploitant elo na ko sala po Kinshasa découvrir quoi c'est ça ou soit musala les ba producteur nde bazomona te yango fandi na ndako te nazana nga na idée côté que non peut-être na salle sa orchestre nga France aka pa ya moko boye encadrer nga Kinshasa na Europe ba découvrir nga mais le réseau zanga saka ba soutien quoi soutien quand on parle de soutien qui m'était ma belle qui trop bana poto les loko yemba no bien so boire no bien OK pe orchestre mon boye mais so za na mutu mon côté azo lobele la yo pas leader yeba ke nea ba pesi yo kiti 8 ans au vanda wana HP zo kende o radio na tika musique a salsa kabine pour anini passi Wano ngolo ba ke ba président ya ba groupe quelque part bazali ko étouffer ba jeune na ba talent quelque part ça se passe comme ça bana poto ba bi réalité les karabongo surtout na kini et quand même na domaine tout même na TV journaliste caméraman reporter monteur pose pena boulot fois akaka na mutu moko boye asolo lelie kuna so grenade musala ezali tema na na bato bongo te yango zo mona ke mwanda ko yozala mwa trop mais na za mwana nzambe pi orphelin na obundaka ka esimba quoi esimba na mwana nzambe la fane na ndako grenade mwana nzambe ozela ra mutu moko aya atoka e place azali po talent ezana ngo ouais atoki ye ka meme na groupe moko boye aki a beti porte ndeka ezala mutu so aye na mwa mutu na recommandation vers aleki danger yango nde masole tikali na kati ya musique pourquoi pas ekota ndeka ezala mais grenade bandule bimi banine bimi tozo yeba te kofana ndako ti wapi
po outa qui est pas titina et ça batu ba yebi pe ba mona ki musala ya grenade. Pourquoi pas bazomba la momote quelque part baza ko douter un peu na batalon na yo. Non, ko douter na talent nga c'est trop dim to douter na talent nga za te parce nga na yebi musala. Nga na za convaincu nga moko pena ke non eloko etanga me musala na nango. Na obeta c'était awa ntema mabe eleki trop. Na profiter na pe sa vie na minish basse ba fossette. Merci vieux au sali pour na poto. Na oka eti ozo benga pour nanga. Merci aya na zo bunda. Minish basse. Ye pene ko le kaboite, ye pene fona bele ndi ba bele la kai. Minish ba fossette. Minish basse ba fossette. Bila wani bila butuka ba kubionda. Oui minish basse. Ba fossette mbo bazista ka bogar boy. Merci minish basse qui me ma belle qui trop. Ce que ça na mutute pour ba mémo quelque part yeba ke mantro. Ba bon artiste basé belé na Kinshasa mais bazo tout la pour kadena na kraka eleki trop. Bon. Nzamba osunga tozo bunda. Ça na moni peut-être o eza idée na nga pena ozo kana na beta place boye ezo simbate non changer na nga pe idée ba orchestre c'est belé c'est ça. Orchestre belé. En tout cas orchestre belé ndeka au lobby na ezo bimasika ba jeune so abo ki moi 2-3 cris ami bendi na ngambu ne ami bengi leader et puis a créé groupe ne azubat mais l'autre moni grenade aboy na ba charge wana aboy na malgré qui animateur na malgré ko yeba nyonso aboy na azozela ra mutu moraya abenda ya mais quelque part pour lelo a évoluer na musique na biso grenade. Oui. Musique à Congo comment moi passe côté soutien et comment moi passe oki okende quelque part pe po ba yamba yo ezara musicien wana sora yebo botika eno libanda na place oki ko senga musala e ko monsieur batalika ayo luka six ba mi obanga oyo boki mo 2-3 cri o mi bendi na yo nyonso wana bako banga peut-être et pas ya batu oyo basi basala ba orchestre a sali orchestre et simbité ake ko reguluka lisusu musala quelque part wana ndefo babanga ke non y déjà un esprit moko déjà boyé yango zo sala peut-être que non azwa su musala tema mais le wanga grenade oyo na sala orchestre te na sala pe disque te elo moko te na legana TV na senga ka ke non pour soutenir ngai na azwa musala kimtema mabende il faut elongwa non senga base solide nazo lela Yaya Nangai, Arnaud Matiki, Mudogo, Mungala, les grands vendeurs de voitures en Suisse, Arnaud Matiki, Héritier Stram, Beazo, les presses des Amunda, et donc ça les superviseurs, bas solides, bon mikaro vanda, botalisana nondoki, botalisana no Jésus, ce qu'il faut nini quoi, c'est ça, non les là. En tout cas, Grenade est la petite malgré le talent. Nous avons sollicité sollicité talent pour la rater. Mais bon, il y a des besoins, musicien a évolué. Nous avons merveille. Pour Grenade, il y a un animateur, il y a un talent, il y a un cri, il y a un bomba. Oh, les gens, ils ont quelque part comme ça, en pratique, ils ont un Grenade dans un aposa au sel là-bas na poto bobo Hollanda depuis Ukraine wana moni Pierrot Sibunga mon boss coup de chapeau dans place aux ali au sel la biso mo loko mo roboy au Grenade azana ouais na bo sanité na remercier pe bato ba yambi biso na beau cadre oh donc Flat Hotel Bali Center na limité wana na tropique donc lengi flat mo bien 7e rue quoi do ba na poto sur boyi bozala wana na Flat Hotel Bali Center. Pourquoi pas Venangai Kije Capital na Suède Kije Capital na yemba yangai to ya batu yemba ya batu sepeli sama na poto na bana kinyo papa kendaki na zando kosomba ba fruit papa moni lilalate papa moni orange te papa moni tondolote papa kotani na litonge ale papa pasali litonge musapina kati ya litonge seno bisu musapina kati ya litonge na bi obi litonge so za na pla zemi vraiment bu nolia mo litonge sko balia litonge bota mo litonge
C'est ça, bakri nange zananga bakri moko impeccable, zanango bêtise te zara message. Bakutiria batonga kana nini? Kaka singa. Bakutiria batonga kana nini? Tia soyi, singe kota na tonga, bongo tongelamba, tia soye. Signor Kayemba zobalo la mono yo alela, lele alela. Nazo beta ye alela, c'est ça. En tout cas, bana photo boyo qui a cri oh ya grenade yemoko. Les attaques bon yi ba grenade obi ba yi ba cri na. Grenade boy ko tanga banani ba yi ba cri na. Non, faux débat. Faux débat non banga mutute ba utara poto ba na kini me balikara même pas na ben. Cri nini ya yo o ba yi déjà o ezo beta na kinya. Neti koti ça déjà, neti koti c'est zo beta te ba le kalika on a une émission mais écoute le tenga mutu salara quoi. Nga mutu salara. Yachete nazakolela ebende etelemi mwano yo azakolela ebende etelemi bilenge ya mai mwana cd a déshabillé sur le boulet en tout cas bilenge ya piscine quoi mai mwana moni piscine donc alongoli bilamba déshabillé en tout cas ba cri ezana kati ya grenade en tout cas pardon na kokiango. En tout cas, merci mingi na bao nyonso bazala qui fidèle hein la sima la caméra tadi ngala pa pourquoi pas hein réalisateur en toge bambote na esiko zali hein Freddy Mutombo Ginette Mwaka bambote ya trop ici kanyo so kozwami Internet comme presque à la fin de l'émission na biso na invité moi mot de la fin et là au manko le ba quitter au cours de l'émission non, moi de la fin net pour na lelo pour na kufite na ko sengara soutien trop pas bana poto bino bat bosala rabiso tozala c'est-à-dire grenade ani logoté azaye logoté pa na bino bat bosala ra Kinshasa ezala bino bat bosala ba veona to ba komba ba marque lelo bino bat bosala bango et pourquoi pas bozonga mwana na bino leki na bino ya na bino petit na bino master na bino pour fabriquer pe ezala pe ke lobby ke no a ye mingi to ba ko lokota na fulu to misana miso batu pour bebete la ratolo et non ke muta bunda akomi marque et puis bokomi goya ça la bien te quoi lisunyo basunyo tangwa pasi na lisunyo basunyo déjà so zoa en tout cas ezala kaka moi différent non c'est ngabena soutien pa bana poto venanga ardon matiki beaz auprès des amunda ba solide mobimba ba solide mobimba na pesi bino mbote igets kapanga la cheval électrique jina mo jingama din Italia nadine chibola batutu balinganga na lingi bino trop toutes les belles femmes toutes les belles nana moni moi na bino moi de max kwa na la te bino na liputa pona no rebino sensi pena pani quoi donc bonne fête na yo vraiment fait na banda nango vraiment na ko mata mo pa vraiment c'est un peu ça quoi. En tout cas, moi, numéro y a contact pour les gens à bateau bon la émission bon ça la conseil à contacter animateur na bango ba jouer un peu ba nouvelle pour na soutien ba on yoso ba kolanda numéro ouais donc numéro contact libanda barada na mboka barada na code na biso donc plus 243 97 58 54 784 97 58 54 784 c'est mon numéro Grenade sur Benga to sur la bien c'est ça. En tout cas, merci Mingi Nabino Nyonso Nabi Kebozala qui tellement est belé, hein, branché toujours l'émission Nabino Bolonaka Masolo Yandoule, toujours présenté par moi, votre humble servante Diane Bahati. En tout cas, on a fait merci Nané Bozo soutenir de près comme de loin. Là, on a moni directement, hein, Charlotte depuis Paris, pourquoi pas na Charlène, hein, moi on a vu sur Moukier. Après, si Sumbo t'es la communauté internationale mobile, babi ba diaspora depuis Paris. Depuis les États-Unis, Mélissa Kalalou, hein, Bobby, famille Baten de Mobima, la Pessimbote, pourquoi pas à mon pasteur Pascal Iluna. La Pessimbote, la Binonion sort, Bissican sur aussi le Kozama, on a moni papa Nanga, hein, Bahati Sendwa. Pourquoi pas à ma maman chérie, hein, maman Neige Lubuya Kassongo, Babi, moi, la Moulou Batonda, en tout cas, Bambote, na dété, na biso, Dieu merci. Pourquoi pas, na Peloir Niati, Jean-Luc Kadima, Balobi, lettre K. Kadima. En tout cas, Bambote na resiko zali la bosanité papa Luzolo babi mutema munene biso tozokende malembe babi mbangu pema la bosanité tadi ngala big up
Bambo Tenao, Zaiki Sima caméra. En tout cas, merci, je suis de cœur avec toi. Pourquoi pas dire merci à Pyrrhus Bunga, mon boss. Bambo Tenao, place où vous allez. En tout cas, merci. Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité ? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.